makambo prière suite na biso ya prière bolanda suite na biso ya prière prière ko kata na minute na biso amen ndako esika nyonso yo zwami continuer prier ko continuer même 1 heure ndenge saint esprit ko kamba ona ba requête na nyonso place yo zwami donc to kotis ko na kata ya prière ya ba requête de na ebisa ki bino ke mingi to bondela pona esprit ya discernement zamba pesa biso esprit ya discernement pe ko soutenir de ko na biso mwasi oyo Isabelle nzambe aleka susu na ko ba ko visiter pe ko bondela pona de ko na biso mwasi nani Aminata nzamba kende su ko visiter ko convaincre motema na ye abimisa sincérité ya kata motema na ye pe nzamba diriger bisika oya solo pe ko bondela pona bande comme so to yebi bango baza komi pembe na bokonzi na Nzambe neti bazobozi baselezino na Paris bande ko belé o boyebi bango pe to ko bondela su pona basai na Nzambe ya lokuta Nzambe abimisa misala na bango na poisa pe Nzambe a détruit misala na bango. Prions éternel. Éternel Père de gloire, Nzambe to pambolio, Nzambe to kumisio, zwana olo kumu Nzambe, pona message oyo pesi biso. Nzambe na tongo la lelo toni ko bondela afin que yo eba ko fungula biso matoi, ko fungula biso mitema, ko fungula biso esprit pour l'esprit ya discernement. Nzambe mokili mobimba o toza ko bondele longo na Sentinelle TV, pesa biso esprit ya discernement. Fungola attendement spirituel na biso. Fungola matoi na biso, fungola mitema na biso, afin que discernement epesa me la biso o Nzambe. Yawe yo lobi ke bana ya molili baleki bana ya lumière na mayele onkolo. Olobi que le monde ne vous enseigne pas. Nzambe otoza komona na mokili eza ko enseigner biso te. Lilobano lobi bongo. Yango to sengi na yo, pesa biso esprit ya discernement afin que toyeba ko discerner oyo nyonso eza ko leka na kati na mokili. Afin que toyeba ko discerner ba église ya lokuta o baza ko amfuto o bazali ko détruire bana na yo. Nzambe na ye ko bondela pona mama Isabelle. Nzambe mama oyo toyebi ete mais azali moko ya fille de Sarah oyo ko toucher motema na ye. Nzambe aza koleka na mikakata, aza koleka na ba problème. Mais biso to sengi yo na tongo na lelo, la main invisible na yo ekende ko visiter ndako na ye. Ekende ko visiter vie na ye. Ba processus nyonso azo sala na bato ba social. Nzambe ekende ko visiter ye. A vivre ba oracle na yo. A vivre gloire na yo, grâce na yo, miséricorde na yo e ba ko visiter ye. Nzambe to yo ko bondela lisusu na tina na ndeko na biso mwasi nkolo oyo autaki ko témoigner papa na bomoy kende ko eba ko simba lisusu motema na ye afin que abimisa sincérité motema na ye azala sincère na corps na âme pe na esprit nkolo na ngai po yo lingi azala sauvé aza koleka na mikakatano aza koleka na ba tribulation yango Nzambe kende ko simba ye kende ko orienter ye kende ko sunga ye grâce na yo miséricorde na yo ekende ko kota na bomoi na ye afin que vérité ebima kati na ye parce que lobi ke na nzela na vérité nde peuple no azozala sauvé. Oh Nzambe tongo na lelo na ye kotika lisusu ba musicien bazobozi bazelezino Nzambe baselezino place bazali Nzambe na Paris bapaster ya lokuta oyo bazokanga bato na kati ya lokuta bebisa misala na bango pe bimisa bango na poisa pe bandeko oyo bakomi pembeni na bokonzi na yo visiter bango Nzambe mawa na yo ekende ko landa moko na moko na makambo bazosala na bavi na bango na bafamille na bango na bana na bango Nzambe yo lingi sali ya moko na moko olingi moko na moko abika. Oh Nzambe topamboli yo mpona tongo na lelo. Hallelujah. Namona yo Yesu ye bien aimé yemba na ngai longo parce que aza Nzambe. Oh namona yo Yesu ye namona yo Jésus ye namona yo biso toyoka yo Yesu ye toyoka yo papa ye toyoka na Paris bamona yo Jésus ye bamona yo na yuke toyoka yo Yesu ye toyoka yo soki tomoni loboko na Nzambe tokobanga Nzambe soki tomoni loboko na Nzambe tokobanga Nzambe. Oh yembela haleluya yembela
oh yembela, alléluia, eh, alléluia, ah. Oh, il est vivant, Jésus, il est vivant, Jésus, il est vivant. Oh, la manie cachée, c'est Jésus, la manie cachée, c'est Jésus, la manie cachée. Oh, le roi des rois, c'est Jésus, le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus, le roi des... Oh, yembela, alléluia, oh, yembela, amen, azali zambe, alléluia, alléluia, ah. Oh, yembela, alléluia, yembela, amen, binela, alléluia, yembela, ah. Bien-aimé, il est le roi des rois. Namakambo nyonso Bible lobeke mabolongo nyonso fukamelaka Yesu. Banganga bafukamelaka Yesu. Ba occultisme bafukamelaka Yesu. Jésus, il est le roi des rois. Azali kolona nyonso. Yango kende kobela. Le nom de Jésus est régné na ndaku na yo, na famille na yo, na bana na yo, na vie na yo. Le nom de Jésus est régné. Pekende kobondela soki batiaka ba maboko na ba pasteur mususu ba dépouiller ba bebisa ba chance na yo ndenge ndeko na biso mwasi o Aminata otel ko témoigner ba bebisa vie na ye bozui na ye na monde de ténèbres tout soki akoti na vie ya prière te pe ba sai na za ba sungi te eza pasi po mona loboko na Nzambe ndenge boko pe yo tamso ba bebisa vie na yo ba posa ba maboko ba dépouiller ba kende kobondela Nzambe bi Nzambe na sengi main visible non et visiter nga na ndako na nga bomo inanga et nyonso monguna botola na vie na nga za ko réclamer yango par le nom puissant de Jésus. Santé nangai, sagesse na bondela, bondela biso. Alléluia. Éternel Père de gloire. Zambe tongo na lelo. Toyoko bondela. O visiter biso na bandako na biso. To sengi la main visible na yo. Et ba ko visiter biso na bandako Yahweh afin que ba te belé ba okitisme ba sorcier ba kadia pemba ba imposa biso maboko ba dépouiller biso ba longola betwale na biso ba bebisa betwale na biso mena tongo na lelo Zambe toyoko bondela afin que betwale na biso nyonso ezalaki détruit o ezalaki volé toke ko récupérer yango par la puissance du Saint-Esprit par le nom de Jésus. To réclamer ba santé na biso, ba bien na biso, ba finance na biso, ba santé na biso. Prions bien et alléluia. To réclamer yango par le nom de Jésus-Christ. Nzambe to bondeli lisusu. Pona mabota na biso, pona ba famille na biso, Yahweh visiter biso. Tongo na lelo, eza la tongo ya oracle. Kolala kolamuki ezali habitude te. Ebele balalaki Nzambe, balamuki bibembe, ba se retrouver na l'hôpital. Mais biso toza kopema, eza ngolu na yo. Oh Yahweh, to pamboli yo, to kumisi yo. Alléluia. Bien-aimé, si comme moi les aussi là, to ko pesa Nzambe wana merci. Pesa Nzambe merci. Tika journée na yo, nyonso na maboko na Nzambe, a guider yo et makila na Yesu ba ko couvrir biso na nyonso, ba oracle na Nzambe, ba surprise agréable. Et ça la partage na biso pe to bonne pour la Sentinelle TV, ko bossa na terre le messager pour la lobby que bon de la pour nga fait que tant on a ko telema, malobe bi me guéri bato. To bonne pour la messager tant za ko loba na Sentinelle TV maloba za ko loba et libérer bato et guéri bato. Prions l'Éternel, alléluia. Zambe to pambolio, zambe to komi na suka. Tongo na lelo, et ça la tongo ya bénédiction. Ba porte ya kofungwama. Tongo na lelo, et ça la tongo o toza ko vivre la surprise agréable. Zambe to pambolio, bate la biso na journée ya lelo. Boba ko kene misala. Nkolo za na biso elongo. To bosa ite mosa ino messager. Toni sa maloba ya libération kat na fait que peuple mba za la libérer. Au nom puissant de Jésus, makila no couvrir biso na nyonso to ko sala. Ndeto pona kosukisa bien-aimé to komi na suka to bonde lisusu pona zobozi to bonde lisusu pona selezino afin que Nzambe asimba mitema na bango et liloba na Nzambe kuta na mitema na bango bakwea kati na basala ya Nzambe solo po ete soki babongoli mitema na bango bakozala ba bon serviteur o bakosalela Nzambe et to bosali pete Aminata lisusu Nzambe ayeba kosimba lisusu motema na ye na makambo azoleka na ke afungola motema na ye akuta na Nzambe ya solo oya ko transformer vie na ye pe akosala ya minene. Prions l'Éternel. Alléluia. Nzambe tongo na lelo biso to bimba intercesseuse kobondela pona zobozi kobondela pona selezino kobondela pona Aminata Nzambe Sentinelle TV ebondeli pona bango kende ko visiter bango kende ko toucher bango
kutana na bango bakutana na liloba no ya solo liloba eza ko libere liloba eza ko kangola baya na ngambo na yo balongwa na kaya monguna po ete tango bakoya nkolo bakosalela yo pe mokili mobimba bakopambola manzela na bango. Oh Nzambe, zwa contrôle na bango, zwa contrôle na ba vie na bango, parce que lobi vie ya moto, kufa la moto eza na maboko na yo, oza capable ya koba kosimba bango, kende ko toucher bango bisika bazwami na kombo na Yesu, tobondeli pe tolobi, haleluya, amen. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Alléluia, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Papa, Hosanna na Shiloh, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Tika journée alléluia nzamba pambola yo, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Accompagner biso na nyonso tokosala et réussi bandeko na biso ba requête nyonso to bonde to na konzima et que nzamba za à l'œuvre aza kokende ko toucher aza kosala ya lobi quand même nous demeurons infidèles, lui il demeurera toujours fidèle. Ya mo fidélité na ye et landa bandeko nyonso to tangi bango na prière oyo bandako nyonso bakolanda fidélité na nzambe et visiter bino. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Papa, Hosanna na Shi, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna.